liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nyamolo Ibanza Maweja Nangila akonga mongali chemaonga mbunga. Tukutani susu na butu mwa lelo ya teke ya suivi. Feti ya suivi mama kende kolokota mwana na zamba babimisaki na mokili bamindele tepe gouvernement colonial po ezalaki na époque wana nde bamonaki ke femme vierge to mpe moseka nde nini ozwi mwana yalebisaki bango répondre bango tout simplement ke mwana oyo nzambe ya bakoko nde mutu apesi ngai ye azali mobikisi ya mokili mobimba. Yango wana biso tozali kotombola lokumu ya mama Kipavita, mama na nguya nyonso, cette qualité d'élévation. Donc teke elamu mokili mobimba, teke elamu mokili mobimba na kombo ya Nzakomba. Makipavita lele makipa mama, makipavita lele makipa yami, na manza Kongo mindele batumbaki yo mama, lelo na butu tukutani yongali mama, lelo na sanza tukutani ngana yo kipa. Makipa vita lele makipa mama, makipa vita lele makipa yambi, na manza Kongo mindele batumbaki yo mama, lelo na butu tukutani yongali kipa, lelo ngana yo tomonani yongali mama. Donc biso bana Congo lobiko na biso ya tango nyonso ezali bobengo epai ya bakoko na biso soki totie reconnaissance na ba fete ya bakoko na biso nde tokozwa lobiko ya solo, nde tokokangolama na pasi nyonso oyo etungisaka bomoi na biso. Tala lelo oyo fete ya mama Kipavita wandima kotumbama moto mpo na nga na yo tozwa lobiko yango tobengi ye la reine de la décolonisation. Ayaki kodécolonize biso fasi ya bamindele, fasi ya makamutu ekanga bomoi na biso. Nde ezali esengo mingi ezali bongo Koko Matewanga Landu, chargé de art et culture africain to pe bantu teke elamu mokili mobimba na kombo ya Nzakomba, teke elamu Koko Kipulu, teke elamu ba messager kuna na badara, teke elamu administration générale ya liloba ya Nzambe ya bakoko na biso, teke elamu mokili mobimba. Ezali esengo tozali kokoma na ndako po to partager sikoyo contenu na biso mokolo lelo tobetaka losambo ya suivi et fete ya suivi ma biso ti le 2 juillet kuna tofetaka sikoyo nde fete ya revenu de bénédiction ya biso loposo moyindo ya mokili mobimba. Nde ezali esengo mingi esengo donc liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko natikali vraiment na batei mingi te tokokontina direct na biso tout à l'heure soki nakomi na ndako PV ya Congo bibi wanzamie moyo wachenjelele wakambwa bachenjelele wakambwa bachenjelele ngana lelio la 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 ye PV ya Congo. Donc PV ya Congo na bilenge ya koto ibale pona kokangola libota ya baindo nyonso ya mokili mobimba tozonga na bisengo oyo tosile kobungisa. Donc
ezali esengo mingi liloba ya nzambe kaka nde bomoi bwa seko mama ezalaki lelenge moko komona ekipa vita batumbi pa bateye na moto ya koni na ngombe vuvulu akipalakaki mwana kozonga kasi na bato akipalakaki mwana kozonga kasi na bato abana Kongo toyeba likambo monene oyo vuluzi kimbangu ya tungunwa mobi kisi ya loposo moindo donc mvuluzi nde nzela ya lobiko pe ya bomoi bwa seko donc soki totie kondima tokangolami mais soki totie mutuki teti ya kolanda masolo oyo bana oyo ya koko mutu baye kobeta na masolo na bango bamele bamakila tokotelengana mpe tokozanga sera ya kotia matambe mpe bana biso lobi bakobotola bango mboka ekozala pasi mingi ngonga ekoki tozongela bakoka nguya donc esengo mingi koko matewanga chargé agriculture donc toza mpenza elongo na nzakomba teke elamu ya mama na nguya donc elle est comparable ye toko comparer na Marie te toko comparer na Loti te toko comparer na Sarah te donc il y a cette qualité d'élévation Marie aza nango te Sarah o batangi na Bible aza nango te Lot o batangi na Bible aza nango te donc cette qualité d'élévation epesama ye na nzakomba mpe na bakoko na biso ya petwa o babana ye na nzambe parce que mokili oyo ebandaka nzambe ye moko na banyama mais na bolingo na nzambe nde atalaki déforation ya banyama na banzete abite mutu aya nde koko na biso ya yambo autaka na moi bakitaka na ngonga midi kuna na bosira donc atikaka déjà tout donc cahier en charge ebanda banakala cahier en charge donc bakoko na biso mpe to na nzambe teke elamu mokili mobimba tokóma soki na ndako po topesela contenu ya mama Kipavita la reine de la fécondation la reine de la lumière bantou likundi ya mabota nyonso ya mokili mobimba donc aza na qualité de qualité epesama ye na nzakomba nde ezali esengo mingi teke elamu mokili mobimba na nkombo ya nzakomba esengo 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 mama Kipavita esengo 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 bakoko na biso esengo esengo donc esengo déjà koyeba bakoko na yo esengo koyeba histoire na yo koyeba place outi mpe place ozokende tala biso leo toyebi ta place ozokende te toyebi place toutaka te mais ezali catastrophe bandeko na ngai ifo tozonga mbangu nde bakimbanga alobi ke bakoko na bino bazobenga bino bandeko tozongela bokoko mpona tokangolama na nyonso parce que bozoloba mais na eglise yesu te yesu eloko te parce que bandeko bazokufa bazoperdre bandeko de jour au jour agangi komba yesu me ndeko ngai kaka beti yesu susu ndeko takufi donc faut tozongela notre façon notre mode de vie notre mode de vie nde kopesa biso sikoyo makambo ebele mais si on reste sur les makambo ya bato mosusu ekozala vraiment terrible parce que bato déjà basaka daya bavi na bango bayaka bakata bato maboko baya baboma bato batumba bato e bakreya bavi ozomona awa
na makila ya bato makila ya bakoko na yo parce que bakoko na yo bandimaki konyokwama nde mama Kipavita andimaki kotumbama moto mpo na ngai na yo mpo na lobiko mokili mobimba parce que bato mosusu bazoprofite nango déjà adekoloniza monde entier ya omona bato mosusu bapeuple mosusu bamwa otemela mundele eza bokasi wana mama balakisaki donc sengo mingi teke elamu nde tokokota topesela contenu ya mokolo mwa lelo esengo mingi bongola meso mwene oboyi bakoko na biso fimbo ya kekele oswangi na kongo nzala na ngeli bana bilaka babaki bana bilaka toujours déterminé bana bilaka déterminé mais tomoni bana bilaka toujours